Makambo Fally asali. Topesa ba musicien mususu 5 ans kutute. Au sali bien de bien répéter. 10 ou 20 ans pour que basala mambo Fally azosala. Faire d'annoncer you arena dans 3-4 jours mais sold out déjà. C'est fallait ça. Papa, au monde des ans kabasi la sakoi na mai. Kabasi wana. Ngana lobi na kaka na lobi ka kabasele akoi de na mai. Kabasi de wana sana. Bolo izaka nani? Na boy na ba problème na lingi na ba problème te. Si go la faire beta quitté mais comment ba wa msa kabasi la fait ezaki eza organisation à faire mais faire beta été na fait si go mais comment ba wa yo na zaki ga producteur azalaki ti. Producteur azalaki ata faire beta été producteur azalaki. Akoya yi déjà. Et puis moi ko koya les chutes no na pas télé mais ça passe. Répétez ça. Chute na ndenga koyana pour telema à se relever c'est difficile patience faut continuer mon boire na yebi ngoko na yebi ngo balobi King France Télévision ne makambo oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makambo chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi soto ba minte pour salande makambo abonner massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne na stanement de ça la même émission très bien Yannick Wenge yombi makambo King France Télévision ne makambo salande makambo pour na kene na bisaki bino donc Jeep à vérité ici à Kinshasa toujours tambola to kutana na ba artiste comédien musicien tout tendance confondu to mekampe ko solola par rapport à émission na biso to chez musique Jeep la vérité awa lokuta Boussana. On va essayer un peu de parler sur l'actualité musicale. Tout le monde Mimi Chike va kufaki maintenant kufi tout le monde peut battre bele ba lobaki ozaki awa battre bele ba interpréter na bandenge na bango Fally aliye Fally boye okuti ba wario okuti ba golwa. Na tuna des questions ba mon musique ezokende okuti onde ni musique ndenge na tikarango na kuti yango bien. Oui, pourquoi nous avons écouté bien? La musique est baby. Jamais. Musique est bonginde. Parce que Fally Aza. Répétez ça. Musique est bongi parce que Fally Azali. Ozawa, are you warrior? I am, yes. Serious? Serious, I am. Nga ape sa position. Nga banga ate kope sa position te bawe ba oyina yo ba yina nga te po mutu na mutu na vie, il faut za na position. Mutu azanga position aza te biso so na ba position na biso. Nga na warrior. Donc j'aime la musique de Fally et j'aime Fally parce que azope sa biso honneur partout dans le monde. C'est pas que na lingaka ferité. Hein? Ce n'est pas que na linga ferité, mais je préfère la musique de Fally. Il fallait faire le cas sali. You are na pas mbalamon soldat na ba jour muke mbalamon au collègue ko Fally ça. Papa, omoni marambo Fally ça na mboka na biso hein. To pesa na on a 5 ou 10 ans pour que musicien mususu a parvenir ko salango. Répétez ça. Nasina lobby. Je dis répéter. Ah bon, pour qu'ils aient la question na yo on va répondre. Makambo Fally asali. To pesa ba musicien mususu 5 ans kutute. Au sali bien de bien répéter. 10 ou 20 ans pour que basala mambo Fally azosala. Faire d'annoncer you arena dans 3-4 jours mais sold out déjà. C'est fallait ça. Papa, au monde des ans kabasi la sakoi na mai. Kabasi wana. Ngana lobi na kaka na lobi ka kabasele akoi de na mai. Kabasi de wana sana. Bolo izaka nani? Na boy na ba problème na lingi na ba problème te. Si go la faire beta quitté mais comment ba wa msa kabasi la fait ezaki eza organisation à faire mais faire beta été na fait si go mais comment ba wa yo na zaki ga producteur azalaki ti. Producteur azalaki ata faire beta été producteur azalaki. Adini na mai. Donc biso vraiment qu'est-ce qu'on place Fally BBC musique. Ma solo musique totikela bakolo musique. Donc bakolo musique eza neti ba Fally.
Fali, Ipupa, Aigle, dans tout ce qui est la musique. Et ça c'était Boma et Mimi Chikeva? Jamais. Mimi Chikeva à qui naït. Et un de là moutonnion saute. Fallait aller fort. Liwa Mimi Chikeva ça lui passe. Na biso nyos tout bawario. Et puis Fali aller à qui passe koleka donc on n'aime pas qu'il pleure. Maintenant on aller bongo sal pe biso passi. Mon père mando qui allait la makasi, rappelle moi bosso, mon talibosso na matin. Ya leli makasi te aleli kaka mde moi mbali alela ka. Jésus pleura te. Oh, aleli kanet Jésus pleura. Jésus est là Lazare. Bon quand Jésus est là Lazare, ndenglo ba que Jésus a kindoki. Non, Jésus nous a sécurisé Lazare. Parce que soit fallait qu'il na pouvoir, il y a aussi ça Lazare qui Mimi Chikeva angat sécurisé. Mais Mimi Chikeva ndenga zawana Fali assez à immortaliser et Raneti à sécuissier. Parce que Fali a manqué Kofi Olomide, présence à Kofi Olomide, ça y est, mais Fali a pesi Kofi Mbotete, Fali a boudé Kofi, donc ça l'a bien. Papa Makambouana, tout ce qu'il a au bango, parce que ils savent ce qu'ils font. Biso to kota ngote Kofi Alekisi. Alekisi, so monu. Na mamnae so mon mwana mukie azoske na angle on a na mukolo il faut ba il y a quelque chose qui ne va pas non comment pas voice que tu fallait zo bonde la Kofi Alexander papa ça va pardon papa yo otala bébé nani comment est-ce qu'il s'appelle notre bébé ici oazo mekola ba voix ya batu nyonso bébé Jusqu'à voilà bonjour bébé Jusqu'à bébé Jusqu'à akokipe koye kola mungongo ya Fali akokipe koye kola mungongo ya Kofi akokipe koye kola ba voice single l'accent est-ce que tout le monde image ya mutu vous monnaie Fali dans atatangu soki pa bondela ki to éviter za ina circonstance ni to éviter mwana donc etalika bango mbale nani mambo ikende entre Fali na Kofi Olomide papa na mwana mambo ke poto moni déjà bato bazolo bakeno ezaki chez Weranson a fait rigola bayokani ba jibe bana la leader bayoka mekaka Kofi na Fali mbutu ezala entre bango mbale mambo zo le kawana yo ko pesa conseil ni take moi c'est ça que maman ko pesa conseil entre Kofi Olomide na Fali na artiste na Congo mama zala lisusu ngwa répétez ça est-ce que na Congo mama za susu ngwa ça zala azasuste non tika ba potana nde ba potana wana bisoka mabende basimbela bisoka kande ipupa te quoi aigle ka batikika na position hôtel rara Fali pour le bien à Congo moi maman azasuste moi ça azasuste. Merci beaucoup chers téléspectateurs, comprenez vraiment donc avec cette émission Jeep la vérité awa lokuta bosana to ya marabatu tout comprenez nous sommes ici à Kinshasa mboka lengi mboko zelengi koleka partout. Donc, benga biso, na numéro à foot du sud, ou comme biso na WhatsApp en tout cas, to ozala mobimba, to koma to sa l'émission, to solo là, ndezala kaka. Avec américain, toujours continuer toujours, na kati ya émission na biso, tozonga lisusu na théâtre, donc magana simbi journalisme était na ozara na théâtre moi mingi. Bon, journalisme. Et ça un problème to ko simba na mais bon. Journalisme et ça que monsieur so moko mi balé après stopper mbala moko ça qui dit quoi mi balé mi ça tout est quand même quand un site nanga na celle émission ebelé na celle émission ebelé na celle na ba musicien kuto ebelé ya eza musala mo jamais na kotikeza na makila il s'est fait que moi pose moi et sala maki par rapport à ba makamoko boye je vais reprendre d'ailleurs dans peu de temps. Tant on a comme calme, on a osé la émission nanga. Donc on a yamba qui bat théâtre, on a yamba qui bat musicien et belé d'ailleurs même homme politique, frère en Christ, pasteur. Ça l'émission est belé. Et ça moi pose kaka parce que talara oh mboke lengit. Et à Congo, il faut pas que moi frère après aux ongles la cima. Ok, la théâtre, nous n'osons pas ma sumo, ça va, banzonzing, au sala, au sala, tout, nzonzing, ça a soutenu, nzonzing, de kufa. Te, nzonzing ezali. Nzonzing ezali, nasa na nzonzing. Nzonzing ezali, mais ndenge te ke ba producteur bazako ya, bae ba pes. Moni ba na poto
nzamba pambola bino bisika bozali nzamba pambola bango parce que bango ka ande mutu ba osimba ba artiste mingi oui ba osimba ba artiste mingi po maso to landi na ndenga ba kin théâtre ezo futa lisuti théâtre ezo futa te ezo sala neti kaka ke bosali na bino kaka po eza passion ezali métier na bino. C'est un métier noble que nous avons choisi. Donc, au moins, on exacté, mais mingi, ezakaka bande on a biso a poto tellement que baloba na biso a monta total a bino bolongo la biso stress tout et tsoyi ba sepeli ba benga ka moi Obika ndeka poto bo Afrique du Sud. Bande ko Afrique. Oui, c'est Bescoba to. Ate Bescoba zandeni. Bescoba te Bescoba. Wala mabele na. Bescoba pe fort. Mabele na nga. Ayoka Bescoba pe fort. Kokena te. Kama solo wana. La bo tanga bon tanga bata poto na loba na tanga ko. Te kotanga te tika. Tika. Kabasele kwa na mai. Quoi y déjà. Et puis moi quoi y a des chutes non on a pas télé mais ça passe. Répétez ça. Chute na ndenga koyona. Pour téléma à se relever c'est difficile. Patience. Faut continuer mambo wana. Na yebiango ko. Na yebiango. Bo esko yo mto escroquer mtu lokola yo escroquer kana for nothing. Ayebi singa lobi moni pièce na ozo tourner. Do topé sango kabasele topé ça est comme ça lui a ko ngabi non moi-même je me suis produit. Ngamo na bimisi bambongo na ngala c'est produire ngamoko. To chaka ni na ye ba logo na ye et tout et puis il va financer azong cela bambongo na dépenser. J'ai accepté ba logo et tout. L'erreur que j'avais fait confiance et comme pas vieux kabasele bon. Bon Tilelo ti jeudi. Comme il y a au kima na téléphone au benga bo ti jeudi amba souté. Amba te tinande na logo. Oyini ba prêtre à faire des signes. Papa na moi ba prêtre à solo bazali like Philippe Zamalek Azali et puis il y a Obed Nzaou Nouvelle Énergie. Obed Nzaou, je salue. Voilà, Nouvelle Énergie. Obed Nzaou, Tozana. Bazé belé, mon indezana. Bazé belé, mais ce que l'on voit, misusu basangani na kabasele. Moi n'attends peu bango ezate po yarama wa mingi. Voilà, merci beaucoup. Américain après quoi on a Kinshasa au postilaki. Tomonaki ba polo ba fiche qui au postilaki nini ça que simbate baba nzembo salama nini ça que simbate bon eloko ça me simbate ezaka ndenge wana même babecho 12 politique babeta 12 te moi même Jésus sur la croix akoya ki 3 fois non matikala ina c'était à télémaki c'était une première ils a okoya libosoti non télémi dono bandela no bandela marche nanga dans 2028 naza on postulé du sousou ba vrai bon déplacer on ngo ba dépenser ngo ba on postuler du sousou kasi ba mbongo ba sala on ni pour ba dépenser mbongo ba sala ngo pour ba dépenser ngo so dépenser ngo te ozoate ba biki ne risque rien à rien donc on a dépensé qui n'a dépensé qui trop mais le col est simbité non l'Mbappé te nana maele ngana na maele makasi nana maele pe osala makambo na oluka nana maele makasi nayebi ke na okoma po eloko toluka po na mboka oyo eloko toluka po na mboka oyo nzambe ayebi et puis ngana na sima fachi na sima fachi makasi wana ma président le président qu'il faut à la place qu'il faut ata bolobi boko finga na bino nga ezanga problème te mais ngana yebi que président nanga oyo azana nini awa mais babi tout babani nango na français sous. Toute autorité vient de Dieu, voilà. Toute autorité vient de Dieu, donc. Nazana NVCC, Nouvelle Vision pour le changement du Congo. Ezali, je salue mon président Nzujimba Odenzu et je salue aussi notre secrétaire général Gustave Lukusa et tous les camarades il y a parti politique Nabiso, notre mentor Babi Peter Kazadi, Yemoko, voilà.
Donc je salue tous ensemble. Tomekite, to bandi. Hein, wana to bandinde. C'est une première. Et deuxième fois, il y a ce qui peut être troisième fois, des asuka. Mais on a okata tena on continue. Parce que na belo ni na luka pona mboka nanga. Bo pa ko mo le bala ba o kitano na base te comme na mama ba kuba mo na ko to mabe o. Mo ni ngande na zaboya. Mbongo. Ce ko liala na liango banda na botama. Pour te vivre, biso pe to vivre na mbongo. Répétez ça. To vivre na mbongo. Donc ouais bi famille kanku avec to vivre na mbongo ya famille to vivre na mbongo to vivre na pauvreté te. Et batu pe ba yebi modèle ninga na zalaka. Et si kanyoso na zalaka batu nyoso bazala ba yebinga. Tout le monde m'appelle maman sociale. Tout le monde m'appelle. Donc na monara ezali déjà un don que Dieu a donné o ezananga na makila. Et pourquoi ceux qui n'étaient na zui et sikawana na sepelisa ba peuple wana te. Donc ezali pona ko sepelisa ka bana Congo te, eza pona mboka na biso e bonga e mata e kende liboso. Voilà. Voilà. Merci beaucoup américain, mon vers la fin de cette émission. Non, le mabé ça na solo ba bien non. Kasi pour mboka na biso esengeli na bato maele. Maele ba o ebele ba ke classe ba sisi ba université, ils viennent faire de bêtises dans notre pays. Biso to tangi ba classe wana tango otanga classe otango vraiment avec beaucoup d'attention et ba considération na étude non. Oyebi ke na osabo po lobi na zala muntu po na mboka na ngai. Donc on va continuer dans ce sens-là. Toko salango bongo. Michel Bosso da salon la fait du sud qui mondé msulu pe ko mondé msusu na moi qui bo changement moi changement ata bo ba ta biso batala mo ba comprendre. Papa mboka ngote mokili yango eza bongo. Eza ndengo wana. L'accès longa yuma. Yanki ya. Pona mboka na ngala yanki. Yuma Yanki. Donc c'est pour dire que dans la vie Yanki azate Yuma pe azate. Donc ndeza na tozana biso na considération. Zo muninga na omutu ndeko. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Comme Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? Donc, le seul commandement que Jésus nous a donné, c'est l'amour. Il nous a laissé l'amour. Alors, lingana. Parce que donc c'est Dieu. So olingi nzambe olinga mboka na yo. So olingi nzambe olinga muntu. Comment est-ce que olinga nzambe sans olinga muntu olinga mboka na yo? Ezala te. OK. Voilà, même pour finir, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vous aime. I love you guys. J'aime tous mes fans. Nalinga libota langa mobimba ngi tout ba congolais. Nalingi ba congolais tout. Nalingi baboti nanga makasi. Et ce que je demande, toti kababiloko oyo tozo sala ya kofingana siko na zongi na question na liboso na beke na lobo na suka biloko to fingana na réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Voilà. Eza bien te. Nous sommes qui ça valeur na biso. Nous sommes mais ma biso tout droit na li felo. Monto msoko sa mabe obosani. Mais un jour est rattrapé yo. Tout ça na mabe te botika ofinga na ezo pesa biso kilo te pesa so poite. To batu nzamba ke to ba nyamate. Hein to comme ko finga na donc ozomona ke oyeba kite ko fungoli TikTok ovanda kina ba famille. Ozata msuna bana obie famille ezaki wana ofungola TikTok boyoka bêtise mo bozo bima. Le temps luko kata nkonga na oka TikTok na ba baf. Boyoka bêtise mo bimi le temps ko luko kata boya. Net, arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça. Tout ce que ça la boyko. OK. Merci Mamboté nanga pesina maman Vindu Isabelle. Ma maman chérie que j'aime beaucoup. Maman yambanga bien fort. Maman, je vous salue. Voilà, avec na pesi sous mon père Kankou Fwamba. Na pesi mboté na la queen. Calvi la Queen depuis l'Afrique du Sud, on babi Durban, Jobourg, Cape Town, yé Kwenda Votuka, donc productrice, productrice, oui bien, on va produire Baba Nini Belé, l'impératrice.
babi mwana mundele suki lala voilà bambote mingi na pesi mbote na Chancel Degarbo, le grand musicien le grand musicien bakalate single to consommer yango to consommer yango ça fait qu'il y a coup mon camarade mon na na monde de théâtre na ba fan na nyonso ba fan na monde politique ba fan na monde journalisme ba fan na monde de théâtre na ba fan na monde de musique pour na banda pe oyemba na bino za yo ça nyonso politique théâtre journal côté wa to linga to. Ok, d'accord, c'est juste pour rire. Donc na pesi mbote na ba fan nanga na Simba Liziba italiano les grands sapeurs ne molato na molato donc Italie pamba ke kuna sombi biloko la kiti nango ateka biloko solo yepe biloko solo donc Patricia Kankukonde notre cadette que j'aime beaucoup de bisous. Je t'embrasse très fort. Voilà, donc Bazé Belé. Voilà, merci beaucoup aussi. Zéana Kanisa Zéla. Zéla, vous avez un Kanisa. Oh. Moi, nous sommes bimi député. Moi, nous sommes bimi député aux Alapona, Congo Mobimba. Mais ce que, oh, nazo luka, moni. Po batum na mokilio ba kuma kazo da okakiti na tlanda émission ya bwaka ina ngate yana luka na tala soki na yo sumukate na pesi mbote na Willy Luau ya T+ Lovo Sarah pesi bambote ya T+ pesi na batu nyonso ba artiste comédien nyonso ba journaliste nyonso na yo mo pe na pesi mbote na mbuye vodi na pesi pe mbote vodi mbuyi ndwando inanga so tana bakumuna nga nyonso okuta pe mwa mbuyi na kati baluba est-ce que muluba mwindu ye muluba mwindu ya pembe voilà merci basi amandefu. Ah, vous avez un défaut. Okay. Voilà, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Jeep à vérité, qui était présentée par le vôtre Yannick Wenge, Bengae Moto, Atonda Naratina Kibonzambe. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous l'artiste américaine ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de la confiance, paix, fidélité, Bossa Larabiso. Et Vaudou Mboui, merci d'être là. Et pourquoi pas les boss Bijou Kankwa. Voilà, on peut se là-bas qui là. Promettez. Bijou Kankou, on appelle sur Moté. Merci beaucoup, na boss Pladichi Yoyo, na kase SB Africa Cuisine, restaurant VIP Narata Yoville, Yende a Memele Biso, Santon na Yoville, SB Africa Cuisine. Pourquoi pas agence Nola NG Business Solution avec le président Obed Nzaou, Nouvelle Énergie. Merci beaucoup parce que vous avez dit tellement belé côté la Bisso, Narata Kin France, Mbala Liboso ta Bisso s'abonner. Il y a Boni Basangwa Dani image. Dans l'image de best, tout soit en tout cas, elle a toujours des best parce que Nani Joe Aleng Azawa, honorable Joe Aleng, Azaki a depuis lobby photo Koutana, je crois que Koutana. Non, mais moi, en tout cas, Koutana. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi King France Télévision même makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision même makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minté pour salande makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Nous avons la personne master mort ça la même émission Yannick Wenge King France Télévision même makam salande makam